la chaîne qui vous édifie. Satana atelemi makasi libota na ngai bakoti na distraction abilibota na ngai bakoti na distraction. Satana atelemi na année oyo 2022 moyini. Satana atelemi makasi azwi pouvoir na ye baiko déposer yango likolo ya nyama oyo namoni nyama okoya mpe kopesa baordre e namoni banation ini nyonso na mabele koya lokola kogumbamela. Namoni pandake bazoya kogumbamela bazoloba keno tokosala oyo yo koloba bakosala oyo nyama koloba. Nazwi te ya kotuna nzambe mais qu'est-ce qui ne va pas kolo alobi na nga regarde bien naye komona kobo bazwaki bazwi biloko na kati ya nzoto ya nyama oyo namoni bandi kopropage yango. Biloko yango ezalaki banda obenda yango na baseringue moko ya minene eza lokola bakotisi seringue na nzoto ya nyama e pendant bakotisi yango pendant bazobenda namoni bazobenda lokola mai moko na nzoto ya nyama yango. Etango bazobenda mai na nzoto ya nyama babandisi kokotisa yango na bamédicament et pendant babandi okoti na bamédicament namo bakoti na usine ya bamédicament. Nazwi te yango tuna nzambe Seigneur ayebisinga bazoprépare lisusu bazoprépare vaguement HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom bana na nzambe nyonso oyo bozolanda biso partout dans le monde. Eza ya bino bongo musali na nzambe David Kapita. Nzambe apambola bino toye lisusu liboso na bino ko faire connaître bino par rapport ya vision munene pe makasi oyo nzambe alola azwi ntango ya kolakisa biso par rapport ya makambo oyo ebandi kosalema mpe makambo oyo ezali koya. Nzambe apambola yo papa benda mama na pembeni lamusa bana benga bana bisika yo ozali enfin que boyoka message oyo dans l'ensemble, enfin que boyoka message oyo dans l'ensemble peto sambela nzamba pambola bino yambo ya kobanda nyonso. Nous voulons prier afin que la grâce de Dieu nous parvienne encore et nous allons vous relater la vision que le Seigneur nous a montrée. Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci. Topesi yo matondi poyo ozanzambe topamboli yo poyo ozamosungi. Merci papa esepelisi yo lelo tozala lisusu liboso ya mabota esepelisi yo lisusu tozala na matoi ya libota nyonso ezokoyoka biso na ngonga oyo. Tika message oyo et apporter vie et apporter kimia dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, nzamba pambola biso, nzambe asala biso ngolo. Mosali na nzambe azo continuer na kati ya vision to na kati ya mission oyo nzambe apesi biso. Nde tozalaki na kati ya losambo wana tosilisi losambo nzamba ekolakisa nga lisusu ayikolakisa nga namonaki nyama moko ya monene epanda namonaki nyama moko ya monene namoni elongi na ye ezalaki lokola ya léopard. Namoni bapate makolo na ye ezalaki lokola ya ours. naye komona lisusu mapapu na ye ezalaki lokola ya aigle. Et pendant que nazwi temps ya komona yango namoni pendant qu'il était en train de rougir, pendant qu'il criait, pendant kabanda koganga naye komona ba force ezobima na nzoto na ye. Et naye komona bazwi couronne moko bapesi ye.
et pendant que bapesi ye couronne nazwi temps ya kotuna nzambe mpona nini. Et pendant que yazoganga, le Seigneur me dit Satana atelemi makasi libota na ngai bakoti na distraction, abi libota na ngai bakoti na distraction. Satana atelemi na année oyo 2022 moyini. Satana atelemi makasi azwi pouvoir na ye baiko déposer yango likolo ya nyama oyo namoni nyama okoya mpe kopesa baordre e namoni banation ini nyonso na mabele koya lokola kogumbamela. Namoni pendant ke bazoya kogumbamela bazoloba ke no tokosala oyo yo koloba bakosala oyo nyama koloba. Nazwi te ya kotuna nzambe mais qu'est-ce qui ne va pas kolo alobi na nga regarde bien naye komona kobo bazwaki bazwi biloko na kati ya nzoto ya nyama oyo namoni bandi kopropage yango. Biloko yango ezalaki banda obenda yango na baseringue moko ya minene eza lokola bakotisi seringue na nzoto ya nyama. E pendant ke bakotisi yango pendant ke bazobenda namoni bazobenda lokola mai moko na nzoto ya nyama yango. E ntango bazobenda mai na nzoto ya nyama babandi siko kokotisa yango na bamedicament. E pendant babandi kokotisa yango na bamedicament namo bakotisa yango na usine ya ba médicament. Nazwi te ya kotuna nzambe Seigneur ayebisinga bazo préparer lisusu bazo préparer vague moko ya makasi pe vague oyo Jésus vague oyo babi vague oyo ezokoya ya makasi oyo bazo préparer ezali vague oyo ezolika emema problème emema babaladi a Yesu Kristo nzambe nanga nzambe nanga kolosunga. Pendant que je vis ça bien aimé, je suis même en train de trembler parce que vision est tellement makasi et bazui yango bazoko mema vague moko nazotuna nzambe vague ni. Le Seigneur me dit et balingi ba frapper les sur le monde na pandémie moko ya makasi mais ba frapper monde sur na pandémie moko ya makasi. Pourquoi? Parce que biomoni préparation antichrist et c'est commis bazo lukasiko enfin que abida bazuta ba préparer déjà arrivé antichrist si ba préparer yango ba préparer. Et pendant que na moni na ekomona grande puissance ya monde na ekomona grande puissance. Et pendant que je parle de grande puissance na moni lokola États-Unis na ekomona na États-Unis na moni comment antichrist namoni ya mwa azotambola pendant que azotambola bite nazokende ofanda siko na États-Unis. Pourquoi na ofanda na États-Unis? Parce que na États-Unis nde nakosala nini nakodiriger bapays nyonso naza na capacité ya kopropager basemence na ngai. Nzambe alobi na ngai loba na libota batelema abibana na ngai na année oyo 2022 bazala na distraction te. Peuple de Dieu 2022 nzamba lobi nanga bozala na distraction te. Ekola lobi nanga bi makambo ozomoniza makambo oyo nalakisaka Daniel eza makambo oyo nalakisaka Jean na Apocalypse. Natuni nzambe bekolo ekomeli biso boye ndenge nini komo libote ezala victime. Nzamba lobi nanga babi ba oyo bakozala prudente abiba nanga ba oyo bakozala prudente mabe kokoma ebele. Beaucoup de gens vont perdre leur vie et beaucoup de gens vont même perdre leur éternité. Papa maman vision eza tellement makasi benga mosali na nzambe na plus 243 89 78 00019 benga mosali na nzambe mama papa tokoyebisa intégralité nyonso ya vision oyo. Yesu nzambe sunga naye komona ba maladie naye komona épidémie namoni bato bazolela namoni bato bazokufa namoni bato bazomiboma nazomona babe ezokota nazotuna balakisinga babi regarde natali bwe namoni mai. Et pendant que namoni mai naye komona nyama oko ya pe kosuba na mai yango. Le Seigneur me dit oh bakoluka ba affecter même ba mai, ils vont même affecter ils vont infecter les eaux
enfin que bato nyonso bakozwa temps ya komela yango basemence ya maladie, basemence oyo ya mabe ekota mpe na banzoto na bango. Nzambe alobi yebisa bana na nga bolamuka bosambela, yebisa bana na nga eza ntango kovia na distraction te. 2022 oyo ezali na ebele na bato, ezali na ebele na bato vont perdre leur vie. Abi dit à mon peuple que le temps est arrivé où il faut botelema de faire face à cette grande pandémie. De faire face à cette grande pandémie parce que le diable s'est élevé. Mouini Satana zaya kotelema, Mouini Satana aza tellement bien préparé pe moyini Satana alingi babe makasi ezwata ya kotelema. Bien aimé papa maman, l'élément esika ezali yo, sambela na biso elongo pona libota na yo, sambela na biso elongo pona vie na yo, afin que lola ezalela yo favorable, afin que lola ezalela yo favorable. Mama papa ozoyoka mongongo nanga tango ekoki totelema na yo elongo tosambela Nzambe, afin que bolamu ezala partage na yo. Mama nyama oyo namoni eza tellement makasi, eza nazoyeba te ndenge nini na koexpliquer peuple de Dieu. Mama longwa na distraction, papa longwa na distraction, c'est tellement fort et le temps est arrivé. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Bisiko zwami papa, bisiko zwami mama, kanga misona tosambela Nzambe elongo. Seigneur Dieu tout-puissant, Nzambe ya bilembo, Nzambe ya bikamwa, na sambeli pona libota, afin que ngolo na yo ezala partage na bango moto nyonso ayoki message oyo, et que atelemi na losambo yawe épargné na vent nyonso, na pandémie nyonso, épargné na fléau nyonso, na kombo na nguya Yesu Masiya. Amen. Nzambe apambola bino, ezawa bino mosali na Nzambe, le voyant David Kapita. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. HP Media.